Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Moi si abimana nteko. Moi si. Mam kizengi ya bololé po. Chance peut passer comme moi bololé Marie-Jeanne. Abimana nteko. Marie-Jeanne abimana nteko. Marie-Jeanne abimana nteko. Ah bon? On a yélé na ngayete. Mais ya bangi to na bika lelo ba lesbienne na ba pédé. Ba tomboki. Pédé mon bando ça pas vie de l'on a bossa di komboni pour na yebi troté. Na pédé ko vodor, muto ça ba partout na ba Carmen Odia. Ba telemi po ba simbanga. Ndomoni média nyo surtout eyaki esiliki. On sait quoi lobi na monoko na ye. Belleville Kandi a contribué na maladie na ngai pour na zwa moyen ya kolia, na zwa moyen ya kozbakisa bakisi. Parce que poison na ye et baby ça qui est nice. Examen o ya bande o senga ke bato ba kende HJ. So ba kendaka mbala ba opéra ka e man c'est quoi nga kufate négligence à bato théâtre. Abelé la maman livre. Abelé la coûte Belleville Kandi so na maman livre bien. Est-ce que ba kokyo sunga maman Marie-Jeanne. Omoni lobby. Obiki kaka po bato ba boya ki na bango. Avant na lobano na yo muto appelle ko o na eba proximité. Ngata na lokote leke mabango kende wa pokimi moi moba ngata mafusha. Tio que bongisa lisoko ndambo tenga makise ko na ta obunda na ngate déjà. A confrère na ngate amuninga na nga moi sito régla na ye. Ko vodo rapede. APD, bah ça là-bas partout, c'est Marie-Jeanne. Moi je dis ce que je connais. Bah tout humilié. Non, moi je n'étais pas humilié. À ça qui fasse pas humilié. Ah, humilié, on ce qu'on a humilié dans la vérité. Il y a humilié dans l'okuta. Mais bah bengai bah bengani ngate. Et ça que bah tout oh bah ça na posa l'okuta bah monique famille et que ça l'a troublé. Les lots bah y pour ani bah peut-être bah ça. Batika famille amanteko ekunda manteko ekunda nteko na oza ki yangwana yango wana naza posa bato théâtre balela nteko te po baboya ki ye bazala ki na yete so bazaka 100 bato basungi nteko bakoza 10 FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, abonnés, il y a Congo Liziba TV, SNWZ Bino, SNWZ Ngako Babozé Belé, partout dans le monde, il y a Rolanda émission au Mozindo à travers chaîne Abisso Congo Liziba TV. Bozara tellement belé, ba maman la linga rabino mingi parce que ba commentaire na bino zara tellement belé. Merci. Ngande kono mio ko les mignons na zara on a toujours le bosso na bino. Merci na leke chupa na mobile mais pourquoi pas pesa kiki technique mobile zara na Mozindo na pesi Jonathan comme même star. Pourquoi pas tout au bazana sima caméra pesi wa mbote belé. Merci na Ritiana Maele Mambambo na la Norvège, la tête qui porte une couronne et sans repos, ça a toujours humble déjà. Merci na merveille Kapilou, pourquoi pas un grand merci na maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour FPT Misalande, merci na Oscar Maritou, les millionnaires à Kilote, merci na Emo Machel Souvé, IESA aux États-Unis, Azara na restaurant Moko Oeba aux États-Unis Mobimba, Yolo Ezo na kata Dallas wana ba plan c'est ça africain, Europe, États-Unis, ba plateau bolinga raisa na kati ya restaurant na. Merci na Nazareth Lyon na kata États-Unis, pourquoi pas na un grand merci na Gilles le maire. Un plus qu'un frère, disent le maire de la Irlande. Merci de tout émission. Émission, il y a des décisions de recevoir. Nous avons l'actualité domine. Maramuni Likenaki na matanga et papa Tcheko ou Batika qui biso déjà depuis le lobby à partir de 3h. Mais les lots bitumba o et salama kiwana. Muto bazo porter comme on est autour à minora bateau il y a des invités nanga yagola to solo pelika tout oyo botininga ba question to retourner yagola bonjour. Bonjour papa Diego. Bonne santé. Bien.
Merci beaucoup, Malro Bimelinga Brice Canada, que je pas le choix. Ça, on a bis ça va soda. Vraiment. Donc on peut pas dire boye misanga bon on a un petit bando kanga suki. Baye donc na choix je dois répondre. Mais sinon la monnaie un peu malili ça va, n'habite ba choc ça ou soit comment? T'es choc par rapport à quoi? Choc par rapport à quoi dans belle tête. C'est bon de ba tindika yo wana na bi. Te muto tindika nga te muto zo ita simanga za été. Nando boya bango pena. Très bien. Bota la image bien, bolanda ngo pena bien. Et ça te po ba imbécile ndi ba okata muki ba lancer na ba page na ba onke ba boya ki ya goya nga ba boya ngi sigate. Donc na pena audito ba pesinga kombo mo boye ekiminga kombo we yakande to cette émission boye. Te so no bi muto simbenga je vais mentir. Muto yaki o meka simbanga za PD wana kovodor. Tango ye na obunda na yo nga lokoti mabanga na lande na bambe boye lokwa te mafusha akimi wana troupement. Voilà, tu as la profondeur, la makamwana mais d'abord avant de la profondeur, tant na nous ce qui nous yamba bati belé bati ninga ba message balobi yagola za rakinière yagola ba malheur ba ninga pona ye comme kasengo yagola za mutu oyo za mutaketu yagola alinga ba pamba mati ba fulukate elo nyokolo bana batu balanda biso vraiment lelo. En tout cas, na lobina on a batunion surtout oyo balandara chaîne ya Lekechu na batunion so batindeli bino message na pesi bango un grand merci na moni que balandanga quand il y a des remarques ça veut dire balandanga nga na finga batute na les batute na rapé contre batute. Merci beaucoup na bande ko expliquer que na les batute na rapé na ketote na ramo ma bete problème na ngeza na ni pour ni contre na linga lo kutate parce que na média bato belé ba yo ko sabato. Soit A à l'obi Z, soit Z à l'obi A, soit A à l'obi B. Parce qu'on a pour na cette information, na raté ka pour na sentiment c'est pel sabato. Donc ba onion so ba yo kanga na loba likam, ba landanga de partout nde ba komelio. Ba ye ba ke na ya na motema mabete na ya ko loba lokutate na loba vérité. So bo moninga na leki na lobi, na zwa ki ba pel les a vérité à l'icamouement boye n'a rien expliqué dans la ramtake. Mais d'autre part, il y a mon milobarate qui est vérité aux autres banais ou léser une partie à bâtiment boye. Tes vérités faut léser pour pas bongisa. Très bien. Pour ce to bomba ka lokuta to bato ba ota biso belé ba libanda. Total mamuki e awa parce que libanda ba oye batelo ni eleki to leki sango na ba direct na ba émission na biso ozomona. Donc ce to banzo ko sa bango to ko si bango par exemple que lelo ba retirer tandis que ba retirer lobby. Photo yebisa bango vérité ya on a banga te na nga na ba vérité nga justice et boma mutute et benga pour na ko arranger. Donc si jamais to comme une justice par rapport à l'eau boy na ko expliquer on a ebi. Je crois que ba témoin ou bateau ba benga nga pour na message ba ozala wana po ba benga pe que oui to reconnaître le roi. Voilà, au lobby, au lobby, la vérité, il y a un lelo vraiment, na bengio, tout sur la peine vérité, na kata émission, parce qu'ils ont tellement suivi, na kata chaîne Biso Congo, les Iba TV. Ma comédie, bazana day, Biso pi, journée Suzana, bango pe bien, bako feli papa Tcheko, matondo, wabi vraiment personnel, vraiment, tu as des qui en a famille na bango, mais tout le monde présence na yagola directement trouble bandits. Je sais pas, mais quand on peut expliquer Biso, c'était quoi les problèmes, en plus, les bandits qui n'ont déni les cambongo. C'est comme bando tindika yo bando ko benga na yo ke merci beaucoup ndena bande ko expliquer na obi ba benga na ngate muto tindiki ngate poso ezeye ngona ngana longa polo so ezeye ka muto simbenga a le benga ba filmer pena gola le na ba miniature benga ba tsimutaka na nga pona ngana kata bilamba opesi mutumbo tete na pesi mutumbo tete na leki na koti na lupango ba nteko na moni mwasi na ye ona ngana kendo simba me kolela na ye na supporter ki monté na bimi libanda na moni fiyo na ni katalea apinga mbote kuna bwakisi na bete ka apinga pena mbote na otalibo me na leki na boyaki to sololaki to lobaki na bimi libanda na zuite papa Masasi mutando sa l'émission na kuti papa Masasi ba question onga na kangi ba tuni Masasi question et pas mutumo a Congo promo ya ba mingi bato ba théâtre boy atuni toyoki ke ba bomi tseko pona likambu ya mwasi ya poto ba tielie poison et pas mutu a théâtre ba émission neza partout bo lukango bo tirer place wana a répondre na bikasi mutu a bomi asali bien po ya Monique o komantseko
le quoi la bomine c'est quoi il y a Monique sali bien le quoi on commence quoi a problème exact tous la totale évolution naïe dans le sens où exact a commune c'est quoi ngape na côté direct nazui na lobby bonjour à tous les abonnés des Kapika Pingasos officiels ngayo na kiti sur terrain pour donc koyambela bino makambo ezo leka na minute to za matanga ya nteko papa nanu na lobaki ate lokote na Monique ngamoso na simbi téléphone na kokate na bisengi mutu okoki osimbela nga téléphone na kota direct oyebi nde za attente okutana na balia matanga za simbela nga micro zolanga pe micro tozala na esprit d'équipe nazwi quelques micros basimbeli nga caméra na nga pona banda koloba mba moko kizengi ya mwasi o Marie-Jeanne Bololé oyo nani kizengi ya mwasi o Marie-Jeanne Bololé o mama koko abima na ba minere oyo aye nazonga mukesima na matanga mélodie to kota ina ebismo pona ke kunda mélodie tozaki mame pela président papa Zuma moko mona bosani kombone mama bébé bomoni pe na kata image azaye pour ngazo kanganga boye tozali na ye Bololé wa Marie-Jeanne oyo abina ngam na obene ngabina zui makamno na maboko ke obima na ba minere ya batu ya théâtre abondelanga Marie-Jeanne non loba place à zasoka ota l'émission à yebi non c'est la plainte n'est au samba parce que ba témoin ba za place à singanga pardon abondelanga yago la pardon ko tianga na miniature te ko ça l'émission te ba vie auto bande ko ça la kala eza ba vie auto za ponga ngaso na zwili kamno na maboko na loba nazana bana famille nange ko mona nga et tout mama to pa olande émission mama to pa bi yago la ba vie o ba to ba sala kala eza ba vie o ba sala récemment te oza mwana biso oza leki na biso ko lekisa ni ba image ni ba audio mama to porta émission oyeba Marie-Jeanne banjo te to soteka lisolo na to distraire ba to beta lisolo ya mélodie na yebi lisolo ya mélodie te abanda songi ya rolakisanga ke basokoli mélodie akufi po ando sokola mai po nonsa kindumba ando sokola makampo nonsa bo pour que ngana ya siko osala analyse ya mélodie voilà Marie-Jeanne Bololé pongana ya osala eza lokwa apesinga message mais lokola nazana ba preuve te ya ko sala analyse sur mélodie akenda point noir kalanga zaina Kinshasa te na zaina Afrique du Sud donc on a participé te que mélodie azana kin na yebi ata lisolo ne mo bona ndenga bona yebi ya moté nde ayo beta lisolo manteko ya nteko pardon comment Monteko azana 4 poches à makila akufite mais mélodie oyo azana plus de 4 poches à makila akufa nde place abande ko confirmer que mélodie a sokola ba maya braza pour na ba vie à vitesse c'est ezaki opinion na ngate papa na otangi kombo Zuma était présent, était mon voisin. Marie-Jeanne Bololé liboso, mamé bakata pembe nangai. Et maman epela pembe nanga. Mamé pele loko azane maman on seki sa to bande ke kana ko seka. Tina nde to ko koma na lié o ezaki que tozonga. Très bien. Alors moi si abimana nteko. Moi si. Oh mam kizengi ya Bololé po chance pe ba pesa ko mo Bololé Marie-Jeanne. Abimana nteko. Marie-Jeanne abimana nteko. Marie-Jeanne abimana nteko. Ah bon? Ezande po kendo luka le ketwa la losko le ketwa na niveau noté na komi na place on a te. Le on a reclassé on a l'action que ba mi bali no amiki ozwaka ti yo koma na ranking dans le ketchu na la na bimisango lelo. Très bien. Pour naza attendre ko distraire ba touté na média. Ngana ya kapo na lokuta te. Na yebisa ki que o luki problème nanga to kende noti na suka. C'était mieux au pouce à nous peut-être que yagola pardon monsieur on ça analyse kocha kombo na ngate na système boy pona yele na ngayete mais ya bangi to no bika lelo ba lesbienne na ba PD batomboki PD mo bando ça pas vidéo na bossa di kombo ni pona yebi troté na PD ko vodor muto ça ba partout na ba Carmen Odia ba telemi po ba simbanga ndomoni media nyo surtout eyaki siliki pona nini batu nyo surtout basali ba analyse bo simbi bango te mais na tour ezaka ke yagola à répondre à la vérité mon boy bino tour bo telemi déplaçons comment loba opinion na ngai est dérangé bino pourquoi bolingi batu ba vivre dans lokuta po batu ba to na bino ntse kwa kufi na nini bolingi ko loba te et puis muto moko assistant tseko azate je dis et je répète Nteko était négligé de son vivant.
ezate ka batamaki tozana ba image ba vidéo na zongela kombo oyo mais na koti na Nteko Nteko abelela afanda na mabele ngana kenda ta Nteko que son âme repose en paix na mukia na nga o na zwaka c'est un grand frère il y a biologique famille mais on parle bien très bien to solo la na il y a bien jour on a kanga ye mama zoba o bolole na Nteko na kata toilette à stade de martyrs na matanga ya pauvre Dadi Kitambala ndegero ngana sana mama oyo il faut battu tout ba lobby na boya ki loba non ba pe lelo non ça analyste ba si so kanga su ki po ba leki na nga ba ozwa diplôme na za la l'aise omoni papa trouble oyo ngana sana ngona bolola Marie-Jeanne na kanga bango na toilette ya stade de martyr na matanga ya pauvre Dadi Kitambala ponte ko mutazaka na discours ya matanga kata ya stade wana du fait qu'à bonde la ranga déjà pendant les kanakata analyse na été des places où il moni peut-être que d'ailleurs finga babuzo bana bango parce qu'il y avait plein de bateaux à théâtre. Pourquoi seulement il y a télémaki na kadea na guerre d'esprit na il y a kata likambo et puis na yebisiye avant babando zo ba ndese bololé na yeli yote nga na on ça l'analyse pour batu ba yeba vérité que il a été négligé Nteko azaki négligé asenga lisalisi asenga même carte. Est-ce que bilongeza ya kopona ba carte ou ezaka photo kende hôpital de quelque part? Ko zo ba ke azaki négligé na saki mission na 7e bagarre alobi ki basala ki SOS matop mutandro girango bando ça va $5 ba kende ko tala $5 ezeloté papa $5 ezeloté soto zo déjà $50 au kesika mo lié au meli ça dit $5 ezeloté ba kombo oyo na reconnaître on sait quoi lobi na monoko na ye Belleville Kandi a contribué na maladie na ngai pona zwa moyen ya kolia na zwa moyen ya rozbakisa bakisi parce que poison na ye et baby ça qui est nice permettez-moi pour le terme il faut na loba poison na ye et baby ça qui est nice ou comment que ça la toilette na ye et comment qui vraiment na problème grave ando sa toilette difficilement a kokoliate michopo za ki bouché omoni mbongo oyo Belleville ko pesa ye ndesala ke asomba bakisi et puis alobango afanda na 7 ans qui traditionnel pour moni na ko kananga souté muto sunganga na mbongo akisa zate abeta mbela lobi bokende na HJ botu na examen oyo faut basala ngai po na santé na nga eza combien emsusonga na pesi bino prix bo monake na kosi alors il faut bokende boyeba ndebo benga nga bozonga mais suite ya minute ke makoki ezate na préféré na kende na traditionnel papa ba famille nyonso tout eza ke soko kueyi obanzo bela lelo $2000 eza po ebima so peut-être que lelo ngaso na zwi likama emsu famille na ngesunga nga bato balingana lo ba vérité te ba ya gola zwi on se comprendre mais Nteko balingana te bato théâtre yango na ba aimant non vivant mais Nteko azaki rancunier te aza rancunier te Nteko n'est pas rancunier à partir du Nteko ba hypocrisie ba hypocrite nyonso o ba lobaka nde ba comprendre ce quoi à partir du wa o soki lelo Nteko salaka vidéo te ya ko lakisa batu que non souffrir banga bandima te banga ba wangana Dieu merci parce que Nteko azwa temps dans sa ba vidéo et soit ba moi ngai na landa en hôpital oyo jour ba annoncer que ka article na 4 proches makila na kutaka ka JP Masamba nzamba pambola papa na poatika Nteko te depuis atika été très bien moi si na moni pasi Nteko azui poison les lotins o esenga ki opération wana o ba ko opérer et bandé depuis kala examen o ya bandé o senga ke batu ba kende HJ so ba kendaka mbala ba opéra ka e Nteko nga kufate négligence à batu théâtre abele la maman livre abele la coûte Belleville Kandi solana maman livre bien est-ce que ba kokyo sunga maman livre aza femme de foyer na yepé c'est pas qu'à tout moment so bo pesa information mo bolelo et comme elle est directement de même que na maman Denise bazana ba makam na bango basalaka ba kokyo tika makam na bango te poso ba betika mbela pan mais ava bango basala mixualité ya bato théâtre ezawapi po esunga ezawapi lelo na omoni émission o bolimbisanga ba question est yo ba réponse est nga mais non Lukana expliquer Marie-Jeanne bien yango omoni mama Kalunga ba empoisonné non Marie-Jeanne Bololé aboyi poison mama Kalunga aboyango so il fait na yambele émission c'est pour y démarrer mama Kalunga mais na boya na yamba été asenga émission oui na yamba été
Pour na ça l'émission que Kalunga poison wana azanango azana poison te. Et ça que lupango atonga école et ça ya yete. C'est comme mukolo terrain wana monani yango man Kalunga kosi na likambo poison po basalisa azo mbongo ya ke futa terrain. Tala niveau motema Marie-Jeanne Bololé. Oso comprendre. Donc Marie-Jeanne lobby o ezaka première question non tout la deuxième té. Marie-Jeanne omoni lobby obiki kaka po batu baboya ki na bango. Avant na lobano na yo muto appelle ko o na e ba kombonete muto appelle ko mo bo sa ba réunion ba appelle Junior. Au monde oza escroc ya kokendaka ko sente basi na sima appelle ko. Ngato kuti ba okatanga litoi ko yakate. Ko yakate po yebani na nute na comprendre yo te mo ba sapato no ba chinois wana latara si ça na ko lata on peut la mo bo kati ba ndambu bo chaka po na signer bitumba kofodo na Marie-Jeanne na signer ki ko bunda na kofodo na Marie-Jeanne poso bazaki bele ba benga nga ya ba nga ba katanga ta polo top na kanata ki na zaina fula na boya ko peigner na bombi plants na nga na kati ya fula fait ba benda nga tango na perdre ta téléphone na zongi na sac na nga na bilo audience auto ça mais yagola soki ezalika ba comédien tonto comprendre peut-être que ba comédien va tourner tout monde peut confondre no pe journaliste kovodo pe azaki pe te a confondre na te yé sans ne makambo ye bana te po apd asa partout na ba bas na kanga de place au babi mana Carmel Odia ba outi partout na matonge ba changer pe mbongo pona senga bango droit de l'œil ba changer mbongo o apesinga $15 o apesinga $15 na avenue ya mama Chako voix kabino e kangami na mama Chako de place ba bimisa mbongo po ba utana tel cas ya venu wana kovodo a confrère na ngate kovodo na cho défi place tunga na okutana na yo pona yo ki oloba ke oyaki obetinga poso betinga place ngo fe monana te na ba image no soto monanité po papa bitumba ya solo ezara tant to anga na yo ze bitumba tant batu bakoti na kati na obete ngasko na mona ngo distraction na bando bete kama banga ba moko kimi bocha no image à place abetinga mbata po ezala batu aza direct il faut pas monana oko yate obareka lokwa mbata po kimité ngata na lokota leke mabango kenda wa po kimi moi mobile lata mafusha tio que bongisa lisoko ndambo tenga makise go na ta obunda na ngate déjà a confrère na ngate amuninga na nga mwasi to régla na ye ko vodo APD ba ça là ba partout sina Marie-Jeanne moi je dis ce que je connais ba yo tout nanga émission na habité émission ba yo tout nanga pour Marie-Jeanne akanisa que le kechu amuninga na mwasi nga na fa na le kechu na Afrique du Sud nga ton na Afrique du Sud na Weinberg ba le kechu ba na Long Street nabi le kechu qui chasse te nabi le kechu pété pour na tala réelle émission peut-être au kuta mboka mo boto ando sola to mona mutu musika tango mona garçon na to zane na Afrique du Sud ça peut bonde le kechu je comprends na ko sakali ka ba butute so na yeba le kechu pédé na Afrique du Sud na mona nangana lubango ezate po na lelo ezache na le kechu e lukanga na lobaka tete le kechu e mo pa ebi ke yago la so ayebi alobaka très bien omoni so na mona mobali moko bo alala le kechu na Cape Town bana beta lisolo na mona te na ebi ka ke azaka na garçon mo bona ebi Ricky Ricky azaka ex copain ya petite sœur nanga ndé na eba Ricky aza master ya le kechu na ba photo na ba bisike belé bazaki d'ensemble omoni le kechu so ki azana vie na yo akomi na mususu nde batu balobaka je n'ai pas de confirmation je n'affirme pas quelque chose que je n'ai pas de confirmation yo nyo solo ba eza ona lo ba solo Marie-Jeanne akenda ko luka pe le kechu ti po bima na ye ba bima lokwa ça partout na ba basi ya bango na bango po a lesbienne Marie-Jeanne a lesbienne Marie-Jeanne lesbienne aza lesbienne a olandanga na caméra Marie-Jeanne aza lesbienne Marie-Jeanne aza lesbienne na yebi basi na ya théâtre o alala na bango o babeta pe lisolo oui je dis ce que je connais Marie-Jeanne oluki osimbi ya gola basimba ngate ngana bunda bitumba na nganga moko na bunda na mutu te omona mutu moto sa elo analyse sur boye soki ezake ngana sa elo émission na sa elo 100 000 émissions mais na ndocha okana miniature omona mutu te kanga mo muna ndoloba siko obeti à côté parce que ba makambu nyonso oyo bondelanga na lobate na ebite lobiso langwaki obosani déjà ko yo obetelanga makamobo ona obimisa avouer vérité que nte kwa lalao
avouer vérité que nteko alala yo. Il fallait pas moi il faut avouer vérité que yago la ngana eto potani po akanga biso na nteko ya msusu obimisango. Eloko yo bangaki yango na moyaki siko na bienté. Pour faire que y en a bien obé nanga mupandi que yago la pardon na kanda msusu olingo tanga bakomba ba lesbienne pardon le kinanga. Nanga na manière ça la qui mabe. Te ayaki siko mabe aye mabe yete ngo otindika nga. Aoluka ke sola nanga. Oh. Siko la semblant. Oui, c'était comme ça. Parce que mutu moko a télémaki lo bananga eza mutu ya théâtre wana o asara pa asala pas vie de loin kala. Na moi si moi zo babo abota na bata théâtre modéro asala pas ma vie alimbisanga mais na lobby. Comme on est kiminga so Hermine so Erline ou comme mon bongo. Fi on bon mon na epé na image alati moi libre ka moi eloro moi fulabo. Mutu akufeka lobby lo kwa ba lesbien ba yemba mona ba cycliste sa masoko. Po bazomi bali na bakunza te bembete na bimite programme ezate. Hier bande ko tindika ngai poto ke ko solola. So batu ba comprendre te za bongo. Mais image donc c'est lui qui vraiment olongola ye bimisa ye pendant le baba vérité. Bimi bolongola ye akende pendant le baba vérité. Et là bango ba boya ki yangwana. Président Massa sali mission place wana. Al balobi li kambo poison. Très bien. Batu musupe ba sali place wana. Ba mukala banene botei ba sali pe place wana. Banani. Banene bo matei so botei moi na ba Gabriel. Ba sali be mission pour place wana. Mais pona nini ka yanga. Et botei problème. Babi yo lo mamsu créer ka yango. Mais fait bati ka ngana créer. Fait bati ka ngana créer le ko ngeza le côté plus ba betinga. Pona zaina ezaki apana ngate aiza pana ngoye. Mais fait bati ka skona lo bakuna pona na kauka. So no bel okuta ba betinga. Police pe mbabo ye kanginga ke a osali réputation na biso na matanga. Mais bango sko ba kene na ngoma beba kololikam. Ma bébé au théâtre je crois boyebi o munene o za pembe. Yeta mwalinga pekisa nga yaki dans les cannes. So botali na image bo mona ke a yambanga même. Et puis on va pe na bolole o sala ngoma be. Bébé lo bay na ye ozo sala ngoma be. Ba o ba yaki ko comprendre que Marie-Jeanne o memanga mupandi po yebisanga na bimisa ba vérité te. Eza siko mutu wana ti chemise mo fleur boy. O na ba kasala pa et pas nani et pas vie de loin. Na bosani kombo ya garçon po na yebi patron na mona ki lobby. Tango ba comprendre siko ke ba o pekisanga ba vérité. Ndeta mo moni ba o ya siko ermo Marie-Jeanne yaki okita. Bolanda image wana bien. Bo mona ka kitaki. Mais koto ba aussi manga ba ke alongwa akende eza côté ya ibandeli. Si otolo pona yo ozaki humilié. Non, moi j'étais pas humilié. Asaki façon ba humilié yo. A humilié ngate ngasko na humilié na ba vérité. Ya humilié ngana lokuta. Mais ba bengai ba bengani ngate. Eza que batu o bazaya na posa lokuta ba moni ke famille et ko sala nga trouble. Ba oluka lokwa ba protéger ngana lokuta. Longwa ya go la famille ko tomboka. Ortisuka ba bengana ba pona nga. Oh. Babenga na bango. Pona nani? Pona nga. Ah bon? Ngai nde na kendaki na lobi na ba garçon ya veni. Oh. Nteko ba bomi e pa muto théâtre o achela ki poison. Pour vérité za ngwana. Je t'adore. Vérité za ngwana. Vérité za ngwana. Pardon donc to je t'ai pardon de nga papa mon chassi to pendo na ngamba. Émission. Ozo comprendre. Donc eza bongo eza te ke o lokuta mo bo ezali wana o to kosa makambu mo bo te ozomona eza ngo bongo te vérité eza que ngai nde na kendaki muto a chaîne oyo nani chaîne o Alexa ba théâtre chaîne mo Alexa ba théâtre Biso TV azala wana yende mutu ko bomoni na koti wana yende mutu mutu ko bomoni na koti wana eza mutuka oyo ye akoti senga ngamona bi o ko tsanga po ani batu ba mono ndire na kimi na kiti tant ka lo ngoli ngamba to lo ngoli kwa awati na coin na kiti ba troupement ba garçon eza ki bana veni bana kauka. Je salue maître Zulu, merci beaucoup pour na o sala elobi ndeto ba tuninga yagola nini ngana bi ba obo ya tolo ba vérité parce que nteko e moko belele poison na ye ba welela ki mwasi za na poto muto théâtre muso Monica Azou ande batini la nteko nini ba retrouver na ba kena ne ba kutanaka ba teli poison
Mais c'était bagarre confirmé biso qui aza moto oyo tu quoi confier qui parce que tu quoi koteneni na terrain mo ratanga kombo wana tu quoi yebisi que non ba chilinga poison qui ngani matanga kombo te mais abaki ba comédien te de septième bagarre abisi biso to bolanda septième bagarre a limbo lango bien te pas à mon théâtre de peur que ba rejeter pour ba vérité ne belé et longole aime sous ka kota la banzonzingte oza mutu monte à théâtre o yamba otanga komba mutu. Vous comprenez? Pour na ben mission soit tongo, yebolola Marie-Jeanne aboya ki ango keza poison. Mais tangu ba maître wana ba na kauka ba esa bango désordre. Ndako molela. Bon lande bien. Bon mon à côté squazo le baké. Yo muto bominte ko. Oza sa mokili okomona. Mais liboso boya ki ngala bango pourquoi? Aboya ki. Aboya ki alinga lokuta. Alinga toto bimisake eza poison. Pour M sous famille et bengana bango. Yango ce qu'on a ocha négligence ya maladi bokete. Mais bon, il y a des gens qui ont une femme à matanga. Bon, ils ont une cotisation groupe tel et tel pour 1500 groupes. Bambon a une cotisation et mon an. Bambon a ma poute et mon an. Autant qu'on est-ce que des sons vivants, hôpital, on ne sait quoi qui est bien. Bon, ils sont allés dans le finger. Non, personne n'a explication pour comprendre bien, mais dans le finger. Quand Bumba est à l'hôpital, et opéré, il va biki pekuna. Mais na musala na reconnaissance ya musala oyo ntse kwa sali est-ce qu'il faut qu'il va coopérer kuna non pour asenga ki déjà que pona nini bo memanga na HJT mais ceux qui bo moni pe que moyen na zwa carte ngo ezate et ko sala sorry et ko sala pe le roté mais bo sunga ngai bo ke ko tourner na nga prix examen fo ba sanga na HJT za combien bo zo émission na bocha place asenga lelo ba yepo ani ba théâtre ba yo sani batika famille manteko ekunda manteko ekunda manteko na oza ki yangwana yango wana naza posa bato théâtre balela nteko te po baboya ki ye bazala ki na yete so bazaka 100 bato basungi nteko bakoza 10 na kaoka ku balinga to te matana ba bato abasi ngana okimote na ya matanga nteko ebandeli tisuka na ozana matanga wana na bibi boya su verito kendo lukale ketwa la lao boya ngo okenda luka le ketcho lalo le ketcho sutu kakena bimisi vérité oyo na chaîne na yo moko okenda luka le ketcho lala yo tant le ketcho boyi na yo saleli ba ranking yo na le ketcho bo welani yo na le ketcho bo welani bo swana te bo sale mission moko te o ezake yo na le ketcho bo kabona le ketcho finga te yo po finga le ketcho te siko bo welela nini les cas ont expliqué bango ke bo welela po yo bando luka le ketcho lala yo na age na olingi le ketcho comme mobile no simba ta les questions limbisanga pona bimise lo mo bo bato ba hebate le quoi bozana posa yeba ba vérité ngotu yango ce qu'on a lobby ngolelo yona les questions bo welani mais là moi muki yona les questions ba welani ale kaloba o luka les questions là la boyana he o bando ke yeba ba limbondo ofele yeba ke so bo fait 5 personnes bo beta li solo 6e mazana sima wa yo kaka lito ya mokondi ya gola ozwa message okende nango siko mabe oluko pekisanga ba vérité mo bona lobate okanisa no obondelanga de na mape tuna ba kuma yo ozara au centre makam tout il kana peut-être caché o il na ba TVT mais yo yeba batu ba yeba kena yeba ba vérité o moto na beti l'histoire Jaël batu ba benine azan kento yango lo balika mo ze niti Jaël no yo o moni ngana loba o na yebi te na loba te Marie-Jeanne Bololé aluka le ketwa la la ye les questions ngana obi les questions na obi limbisanga po na lobi ngo lelo yo ko bombe kaki na matoino pour les questions les kino tu mibali na mike ko les questions na makambo ebité vraiment te na makamuni les questions les ki mbali na mike ngazwa epo lokwa ba surnommer de kombo ba ngaba surnommer aya ko chamo ba tumpoka alongole chance kasi mtu angindisa likambo les questions abi chose ngala sala ngo ba analyse pour te dire que ngala sala ba analyse contre les questions yo lobaka les questions bengi ba théâtre ba chose mais na morgue na yako yebisanga na même comme mélodie ngana tala nga émission na timto yebisanga bololé na lo ba makambo on lo ba na ozela bololé à réagir bololé ndem to yebisanga le ketchu abengi ba théâtre ba chose biso to le kasu ba le ketchu te benga ba théâtre ba yo sa ba analyse pa na yo prévenir dans salam yimta ba bon benga comme ngai na yo ko na matanga na kepa bote nene na morgue pe nese nene ba yebisi ngai e pa nani nena ko boya nango le lopoto so la souste mais ngana tanga ka ba komba ba na vérité nene ba yebisi nga pa nani Bololé Marie-Jeanne obike atali émission ba kaboli na groupe na bango le ketchu alobi na batuke baza ba chose
n'est pas habité alobela ki on a boyé ezaki na ndenga boyé mais assez l'équipe a s'excuser il y a la conseil na analyse il y a YouTube et église te so sujet au salango nde bolole abayi singa ya gola o yamba mutu boy na yamba mame pela na yamba papa Zuma nimba ndo tindelo ba invité ba numéro ba tunga za ba numéro ba théâtre nation grâce à ya Marie-Jeanne c'est alors que na ça analyse ba théâtre ya moi ce qu'on a eu c'est que au moins so message de ko bima ba garçon ba 12 ans au moins le quoi garçon ne soto on dit manaï au moins lui a kenende ko meka ce qui les kechu aboyi ke ala la ngana ndenga sansa bolingo bon le quoi na sala na pe ba partout de na ba kovodo de kechu pe le quoi ba baraza PD to ça n'est partout ayi ko akuti mobali alenda très bien ndesa ba alo baba kabwana le kechu poni le kechu ali l'équipe ba no nyosto amike o kama na bimisi pe vérité ngai batu nyonso ba yambanga ba na liso na bi ba vérité ba chaîne na bango na lubango et on a oublié les kechu kama ke na lobi loko le kechu l'équipe ba mibali no nyonso tu ya mike ozwa à l'équipe bango tout bon lukela ranking nga siko na bimisa ba ranking na batu nyonso tu oyo luka oyo mona ke osala na bimisa mutu tu o benga ngai que yagola na yoka pe bona bombo te bolole na ko bomba yo te poto matando bisa matanga melody to fano mupandi ba mamno do makamune bandana wana makamwe banda wana ngana yebaka ya vante ngana yebi na matanga melody comme on est na théâtre oui mais ko bando solo la na ye abe yagola ba bisinga ke yo tumba ba to ba vérité tala le kechukutu abimisi biso ba chose ba pandi ngona kata ba groupe ya batu nyonso tu bon ouais ngape na umela ate na uti na ngona morgue na zongi bo analyse bandi lobi na ezali ki bongo ozomona ngatonga mutu te on a biso ke na lobaka likambu sima ya mutu te so na yebi yango na oloba alors Kovodor ayebi ke na kangai na partout na Carmel Odia na matongi ba pesa nga droit de lei ba pesa nga droit de lei na cabine mobo ya ekangama na lupango oyo tolelela mama Shako na matongi ba bimisa mbo ba chanza dollar place wana ba pienga oyanga iye na Carmel Odia Kovodor ba uta partout ya omoni camarade o abotola Carmel Odia mobali nani so le divo comment mobali ya Carmel Odia wana ba uta partout iye camarade ebi lisolo ke Odia na Kovodor ba koti awa nde ezamabe il faut no ba likambuta mutaza bomo Tant mutaza bomo isoko obi vérité et sunga yango moni bomi Marie-Jeanne Bololé lelo etinanga bimisa makambo poza ba makambo bo abondela déjà ke dans ça ngo banaliste mais siko soko ngo signalinga ke na lobango te ngo benanga mopandi to apo monenga to no kota anga ya et puis muta kufi bando sa baje otombo la makolo bo bina bo pesa ba bis bo yambana exelonga mawa peneza kité ozomona siko lelo a ebimi non c'est la retour nyonso banga été parce que ça nzambe na ngate ayebi makambo na lobby qu'ils est là pour te plainte ozano oui je vais aller j'ai son numéro to solana Marie-Jeanne to solana na yebi Marie-Jeanne te ke na yebi ebo na yebi Marie-Jeanne na fanda na yeto mela na bière apesa coupe agatanga na matanga mélodie pas possible amona quand le roi na fait na Zuma on dit non ça Zuma moni Marie-Jeanne OK nazata na tina na ngote agatanga na lia basana biloko mélodie na ebite combien de fois ba que non Zuma na Thompson na munene ya shaba ya munene na zo bon en transport asengena bon en transport pas président Willy pour outa voyage non ça epena matanga mélodie ba pesanga mama top pa pesanga bon en transport moi na ngai na sepeli po yo ka concession na peso ba pesanga pe ba transport et tout omoni mais d'autres pas banusu balinga kana bango ba to balinga nga makasi basaka assembler lo ba ke balingi ya gola te po bango mo ba yela nga masolo na bango papa omoninga na tambola ka te na kenda kana ndako batu te na bimate tango ebisinga ya gola no ya tango ebisinga ya gola no ya na eso ya kana za ndako uyi okutinga ndako ngayo na fa na ndako kanga suki nanga ozomona na ebiso que je suis aimé de tout le monde c'est moi batu basala semblant ce qu'on semblant na bango nde sala ke bato ba libanda na ba commentaire ba bando finga nga po bango ba kosaka tandis que nga na lo ba vérité au moins makambo e kabola biso yango wana ozo comprendre les autres on a eu appel à les questions oh mais bato ba les questions benga ngate mais les questions pas d'ailleurs pour ba benga les questions c'est l'émission mon boy abeoza malanda ngulu ya moi sur tuninga c'est el show ozanga bité eza analyse et que na bon ya sala analyse selon ye pour na chaîne na epesa nini ekota ngape na sala analyse selon ngai les questions finga ngate ngape no finga les questions te parce que tous a un problème te na ya na village panda na fandi na meli na lié
na futi pe msu mbongo te na bimina ngana kei. Et alors ils étaient que pour msu que to fandra atelier sauf vérité moi ils to lobate. To na ba wote pour les que ça qui analyse wana na les capable que tu te ba kabolanga na elokuta. Il y a un épisode que je suis aimé de tout le monde. Très bien. Mais Eza Moussalande et Kendrana Biso Bongo. En fait, si on a bien répondre les Kambouya Jaël, non bien Jaël Choté pour bisoter tout commissaire chaud. Oui. Bisoter commissaire chaud Jaël, bazana sans adresse. Ah, non tu la tenance expliquer. Non ba oba moun ba finga na ba parce que non le bara vérité. Na Kishasa ba Jaël baza sans adresse. Ba en adresse té ba bando fa na lemba o ya bandeli ya livulu na pesi ba livulu nyo surtout mbote parce que ba prêtre pe ba bima wana bazar na pesi ba livulu mbote papa bango ateka lupango il faut na expliquer mukie pour ba to ba comprendre que na yebi Jaël yango na loba. Très bien. Papa ba onton ateki lupango ba ke Afrique du Sud ba sombi na Brooklyn na foutela na Brooklyn pa bango eza lokola pa le ketchup panda restaurant et pa nanga eza na coin ya mushi. Non, bah tu vas bilingue là, bah comprendre la distance, on a expliqué. Bah ça y est na Brooklyn, bah son mandat coup, ils ont na chambre, salon, cuisine, douche. Mais vu à Kuna, ce n'est pas facile. Bah Kabola na bah triplex, où ils ont que bah locataire, monsieur bah coco tapé pour baser place et souga moi foufou, moi ça casse moule, moi des ararak. Na moto bête là nga vinete pour ngana moni naza. Yana bango tango ina ma musique babanda na kobina na bar mobo ya Virginie Mampiti que je sali na langue wana bar ngo ezaki non na ville te pourtant comme na ville ndeta on a comme mona sko que Jaël azui sens ya kibomoto biso to sombel to sa ba cotisation ya osombela bango ba bilamba po babando ke kobina na ba bar babando ke bina na ba bar ba Kailija ba Strand ba Deep River ba Weinberg ba bando bina ba bar mo bongo bien c'est la cotisation oui ya bando somela ba bilamba ba viena ngamuchi ba famille Malobo ba Denis Sakombi wana kuta ndozo nde pena ba bilamba pono pesa ba petit nga Sizimbaya ba ngotu ba ndozo pena ba bilamba ba pesa ba pono lata ngai na kota boulot na bimem sina 5000 rand et si la nga nyonso na elunga champagne non loba o ayebi. Non finge moi muké pour na moni azu moi image le quoi na sa émission famille na bango alobi otande ba bengani ekuna matanga po bato ba moni ki aloba mingi te ba bengani ngate de na expliquer ki. Donc il y a linga ça la illusion par rapport à vérité mo bonabi misi. Jaël ayo zoze me muto liboso garçon na boti za garçon jobo. Ah lena bande ko ibsa OK. Na yebi famille wana trop bien. Donc on a les camons beauté on a le lobby à l'okuta que na kana ko c'est la bango pour na zoa na on zonange loté na on perd un peu loté mais seulement on a qui ko répondre Jaël o anaka ko sabato ala sabato que aza A o kaza Z vous comprenez ba o ba yebi Jaël na Cape Town ba o ba on a des missions ba yebi que na ko cité na bi vérité Jaël tangu aye awa ayaki na mpese wana mtu abwakela kezaki yaya na ye moko champagne. Oh. Yaya na ye moko champagne, yaya na ye o babanda kombina na ye o bazaki na ye ba danse yaya na ye champagne. Nde mtu abwakela ke mpese. O place obika kende ko luka fifet mayamba po azana mpese na ye awuti na ngo depuis Afrique du Sud. Aye na personnel a ozati kazo ngo awo awuti na personnel kuna muntu akwa keli yaya na ye o babotamine papa moko ba mama différent pour gérer la botama na mama leki champagne na botamine na mama ku donc mama champagne da zemi ko libala azu mama ya jaela ya osati na libala mama ba jaela c'est lui papa ba champagne ba boti jaela au monde de histoire on est alors tant champagne na ye okoma na mobali ne wana Jaël quoi isa bilamba yebisa mbala champagne soto bimina yo et ça na ngope lokote champagne nazala na en donc mobali akufi ba oyoka na te ronki ne koti champagne ndaza mukolo mpese o ebima Jaël na nzoto na oloba makambo ona yebi donc ba ye awa eloko ebanda ke liboso zaki mpese wana ne bando sale ba fièvre o ya zoloba ngai masolo na obete Jaël eza awate Afrique du Sud ne bengaka soki ya solo likuna babengi soki ya solo likuna babengi po ngana ya atomona na te babengi ngana atomona na te bon po batindela ba photo ke tala ndenga komi bakomo kange singa eza zona eza bo nazu appelle à Londres
nazwi appel ya Captain na fana na jobo te pelo bakeba to jobo ba benga eza ba appel ya Captain ozo comprendre donc na conseiller eloko te on a lobby na zo asime yango abenga garçon mo Pélican ayebi to na ba Pélican je te salue aisi Pélicano ngana ya gola to za problème te to soana te mais na comprendre te ya gola zaka na guerre nanga d'ailleurs kutu na oninga kutu ke yelo kola lobaka asela nga promotion clip nga na sa promotion clip nini nga na c'est les promotions pour clip wana ba cheba exact trafic d'influence yo la sabatuka yo ki bien mais aza bien te aza bien te ça va en état critique clip c'est là avant clip ça avant tant ba yé ba c'est ba makam na bango ba bensi ba journaliste j'ai la yambi batu ne ba ça déjà ba makam ba clip wana exact bo siko somoni j'ai la kaketi ah si kuso moni j'ai c'est quoi kake ça de amabe atinda ba voice te ala tselongi nayi pour vous comprendre que j'ai la obi à ça l'émission moi ta 2 secondes ala tant on a un hôpital au zona on a komaki makasité à ça la vidéo na mbeto hôpital nga mona ebi malade nga na obela bino nyosu boyebi yango te tant on niswa démentir likambo poison fifette exactement fifette dans le cas pas les ketchou ndé après il y a ko démentir mais réputation moninga déjà tambola na lokuta mais oyebeke na uti na mpese moko po na bimena mobali ya na nga o akufa ya ngo wana babokele nga mpese pa ya na nga champagne et faka pe c'est éclaircissement wana il fallait pas ya na lokuta ozomona donc lokuta ils a bien été ngai na zo éclaircir au moni temps na tali pas analyse les questions ça qui a bien été oh le maman j'ai na mabe odi mbele alobi na ngate abina ngate po bato basali ba analyse ya GL basé belé donc tant nga bato ba ngo les questions lobi ngabité abina ngate po les questions pas eli GL c'est moi que les questions azane na biloba lo baté afin d'aba na ko expliquer ni kama mutu boye lokuta oso comprendre au moment les questions ayebi bien nani oyo apekisa bato ya théâtre basala ba analyse na kata chaîne ayebi montuka na otanga komba mutu na ayebi les questions ayebi bien po ekomela ye abomba te ekomela ye mutu apekisa o acha pena trouble ke bato ya théâtre ba le capable les questions te za Marie-Jeanne Bololé parce que ngana yamba bato ya théâtre mutu apesa nganzela na bango za bololé ke to le kasupa les questions te ndima ko bando pesa mbongo po yamba et puis na salango ba preuve eza na sala na yamba osomona et où t'es pas et où t'es pas bololé il nous a qui mener mais oui pourquoi son vérité ça va toi into la vérité te oso comprendre nazana zuwa contre GLT mais je sais non dit et ça kolobake o ezo ila eza parce que tangi komba kapage ba tolo na se na loba yango bato balanda nga bien te na lobi boy Jaël le cas au finga kapage le cas au finga mida les gars on a fait fait une tachela qui au poison pour tant on bela déjà ça na iloko na likolo on ba que ça tatouage OK tatouage té on a na tatouer belé on a beta pena tatou et puis na beta ba tatou nyoso jour mon na bandela tatou té so que ça que tatou ne ça bongo ba kama to mona on pas biso na mona likwanzo ebimanga te tatou ezaka ba beti au vimbi au komi rouge au pakoli pommade crayon pour poser le ouais et sa propre et puis etika ngana nazo elorote na ngo yango nazango yango na ba tatou ebele na kotomba bilamba te pona na tsaba tunzoto na zoa désordre ya tatou te allo ba véritable malade au bela ça moi ça manager c'est ça le campagne nga tonga do éclairci ba manager ke manager oyebi manager na kufanya sida lo mo bongo lo baki te ngana yebi mamtu na lobi te ke manager abimana ya kufana sida na bi azar abimana manager yemo wa yebi manager wa bibina ye bato pe ba benga nga ya Londres pour no yebisanga manager ba maboma te manager wa zanvi azanvi akufa te azanvi le même manager azape mobali ya sœur en Christ morobo. Ah bon? Eh bah, on va répondre aussi. Vous comprenez? Dans le bas, on va le coutater. Dans le bas, on a ébi. Dans la jalousie contre lui, dans la jalousie, on a yé, on a qui dans le défaté. Qui on a côté boutique moboé pour payer sa mambasselle. On côté na défi oh on a té. Ngala ta oise. On moni do yebo na koko payer ça na bon maman. Batu ba mona na té. Na ça simple. Oh ça ndio. Oh yambi ngande ngo kutele nga ba okanga suki na isika mutasuki ke. Pema nanu
na les canaux émission donc quand je dis na repasser na la talent na ça na so busa so ke na lo na tarnate pour bon tu ko ka nga suke pe ça double travail na l'équipe ba moko on se comprendre na za na simplicité mon avis c'est non ma coquine nga donc sans grand nga c'est bon mais na za malanda ngute na senga ka mutu te on a bimi na zangi ko mutu na dépendre de na makamona te na li ambo na comme il faut mais ya mutu ki na nga ya assurance makamna nga nga na loba na gel pour alinga troubler bato au moins ya parti à l'okuta gel ya moni bolole ki zengi ya sarato la oyo ayambi pe fi wana éléphant de la presse à l'obake fi fait il sous mutacheli et poison mais na likambu ya éléphant ezaki dossier ya Yvette Kalombo Yvette a commis un message Fifette pas comment un message ce qu'est-ce qui prouve que malade ya zanango eza Fifette Fifette a commis hier pour hier lequel la qui na émission tanga ekombone pato nga pe taza batako na sala émission Fifette a commis na ngape ba message a benga ngape lelo ezate que ça na suis problème na nga mo bona beli ba malade na nga mo ba bela ba zona na bango ba malade na bango ba 4 lettres ba tiko kotsa ba komba bato ozomona malade à 4 lettres ezate que lelo nga na suis problème mo bona beli na ke na mbike te na 2000 bo Fifette pas commis na nga message c'est que yé kaka net nga na zanga na boma relation mais est-ce que aux amis placés tous amis au que pour continuer gérer à vérité ce maladie naï mais on va en fait kimia te nga na tindi été na lobby de boye on les aux attend ya kokosela bato makambo po a continuer ce quoi comme ba te mutu nyonso oyo c'est là il fait mayamba émission il fait na pesi yo permission porter plainte elle n'a pas le droit il a fait sa message là parce que yenda zaki accusateur à liboso mais attends comment Fifette atanga atanga na ba page ah bon atanga kanga lobi ke na kenda ke pa Fifette ezanda kwa suka ona liaki to na zongaki na benga Fifette mayamba a Hollande émission na ba de Fifette pona nini oke kolela na émission de Ketchu soki on leki sur l'émission mususu leli nga na sa le émission parce que yeli ke nga pe na lia pa Fifette mayamba lelo j'ai kutu so ba Fifette abwa ke li malade nga na finga Fifette mabe makasi na yebi yango na déplacer langage na simbati na bana na ye nga kenda ka uka kapela nazo pe na bana mombo na bimisa ba na Fifette na chake bana bato ba mona passe na salama oso comprendre donc so le loza que mutu mo akeli msu na ndako Fifette que bon na profiter na biloko a faire ezanga na lia na mela na lia na to na fandela ngo be na se na lia matembele na soso na belate na lekata diarrhée na mona ta symptôme yelo mo boité c'est dire moi si wana azana ba motema malamu moko boye est-ce que peut-être pe batu oyo peut-être ba biseki que peut-être ndaka suko ke ndaki nde yango zui quoi batu te ye moko yaya na kokyo ebiso ke Diego tant na uta ke pano na leki diarrhée so na beta ki diarrhée on a permis na mutu ekei oh abi ke ndako suko ezaki réputation mutu ba somba ngote ba bota manango ozo comprendre tant on sali réputation ba tous les yeba ke lobi pe to zo so no mo boto tanda en vérité omoni abando bela kala depuis uta Afrique du Sud abela asala nde ba semblant abelaka ozo comprendre Nathan na sali émission fini capage na sali droit de réponse a fini mida na sali droit de réponse poni na obete ka obela poni na bimisa li kama PCT poni na obete ke mama zona na obaka on te poni parce que tina na moza kiti mais tango aye kokosela muninga ke mbasu oyo to mpese oyo to poison wana eza Fifette des places dans le vérité je pense que après émission va te belé va comprendre oui des places siko na yelo ba vérité pourtant na finga ki pona capage na esaki ke capage aleki yo na recadrer ya na sens ya politesse eza ndenge na recadrer Marie Bololé pona le Ketchu bato même sou ba comprendre te exact que na yebi ba vérité ne mo o la benga nga mupanza ta téléphone poza numéro na ke ya ko ya mpani to solo la ya sali sembla asa lo kwa ke otindi kanga na mupanzi mais otinda ma bébé calme ya go yo calma ya go yo simara elle peka kwa je on va posa na mutu ngwa za mutu mabe là tu vas essayer de te na suka mais bomona réaction ya Fifette émission Seigneur le Ketchu est-ce que vous avez d'accord na moi fallait réagir bongo pour la émission na ni Fifette Seigneur le Ketchu ya GN bon nga na mona oui parce que na isa ki batu ba lo ba mabe sur yo pourquoi zo le kato zo fanda kimia ki di mo consent ba yo mona neni ni mo ko le kate po aloba alors les cas mutu to olinga ya mbopo na émission GN eza biso no surtout to yana ba question mo côté mutu na mutu yana question na les cas répondre na ba question mais à moi malam
pour ayebi vérité belé ya Jaël na sopi amote asopite siko ba vérité wana fi fait ayebi na yebi amote au monte que na lobi na ngamote yo e ba radio ça au monte que na lobi amote na lobi amote pour ni poto ça na posa ya vérité o wana te ozomona tozona ba vérité o eza parce que ako c'est la mutu likambo na vérité o bato ba comprendre te ya momoni na mukina zongisa mo ozomona azana pa covid manager na yepeki sa rai ko so na covid ko fia fina ka ya bimate amona na trop te pas covid est-ce que bato ba yebi amo lelo so na lobi mo ba so ya bola yeba to yebi omoni nga bato ba benga nga ya bola loba ba yebi ke no tenga mana ngote na loba mo vérité et pas kofi azala danser za kofi na clip ni abimse so clip parce que tout le monde a podium au fait à mata abina na nzembi comme mata likolo podium ko bina et il faut te confirmer la clip c'est d'ailleurs ma répétition te aza omoni ye nga pona nga za po ayebi no bina ta trop nzoto makasi te azali nga puso to china ko bina ta ya bapa na ebite me ya ningisa pe luketo na obina anzo to makasi abi nezo ko abi na biso to ba mawa mbongo na Cape Town na obeta ona iko ba betelinga te c'est pas na obina na ye ya nani te pasi na bangonde e salaka ke na kota na mwa buzoba wana ke na sunga bango pe po baza ne lokote baza famille pauvre baza ne lokote bazane lokote bazane ba ne lokote je te dis nga na zo bata o na lamba na bengi mwana ba mwa suka prince ayeto che biloko na ba boleki bolimbi sanga mso bomona ke osungi olobi te na pesa exemple na lobi ke omoni papa bango omoni mabe utaka na muto a train papa bango za ba mabe wa sale belé awa na Kinshasa o esa ke faut ba kima bango nyoso ba kenda Afrique du Sud le bien malaki le zongeli ba na bana mwana moko te wasabi otolo ba ke bon ba o wana pété lekini wana ye na mama nesco akota ba nyongo ya bato defa c'est comme pela ke ba pesa ba mbongo ngo ba hankini pe koti akaba apanzana ba camarade ebele ni ko do ko defa c'est no vie aujourd'hui ba mini le loko eza au moins il y a on obi total ka mututo uti wapi ba malédiction so tozo ngona sima ba parents na ba makambo to sali biso moko au moins net Jaël na lobane mo na malédiction pourquoi parce que abota mina na famille ou abota mami na bienté nga na bali na zuile ki na nga ene ki na nga aboti Jaël na mobali na nga ranking wana déjà za maman bonane ki ne ba solate pour koma mbanda na ye Jaël bima na ba mbali ya bato asala via bienté et sa première maladie te Jaël azona sima bima na mbali ya bato lelo Roger Ngandu akomi frère Poani ayoka ba les gens dit sur combo da Jaël azana yeka Roger Ngandu mais ensemble la nzambe batelanga o bato ba oloba ezwanga te ezwa été wana ezani mais ça reste à vérifier. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a dit que vous avez ébélé partout dans le monde. Il y a une émission où on a tiré de nouveaux commentaires, il y a aussi cette émission. On a évité ce que nous avons rajouté. Dans les 3 personnes bataillées, parce que l'émission est exactement émission où vous avez partout dans le monde. Vraiment, mot de la fin, na pesi mbote, na la patronne na kapika pinga source officielle en direct de quelque part, moi c'est Nzambe, autrement appelé Motema ya Papa Alain Makambo. Je salue toute la famille Chipamba, la famille, en direct de Canada, Paris, na pesi bino mbote belé, quadruple P ya Kabeka Bengele, en direct de Paris, Motema ya Aurélie Benjila, na pesi yemo pe le Ketchu Panda. Merci pour la considération, ya Roluka. Yagola les kanakata chaîne non c'est pas facile bah tu vas monnaie que to kabwani Marie-Jeanne Bolele logo ba yoki soni lelo Yagola za na kati ya la balle ya Congo Liziba na leki vraiment bolanda message oyo na pesi awa na bokebi côté Yagola za na tor bo komango na sewana soki esengi ke na leka lisusu pona ko éclaircir quelque chose na ko leka pona ko éclaircir na ebisi bino boye ba lelo lekechu na bimisi message na suka pose la parole mutu oyo akabola yo na batu ya théâtre eza mwana mwasi oyo Marie-Jeanne Bolole sorry bokolo bakena lobi yango lelo ko lekechu ayambinga na lobi yango parce que ye ayaki apekisanga na matanga kena administration sa ba vérité te mayaki na mona mabe yango bomoni ke lelo na lukina lekana ba analyse ne to saki ba live nyoso to bozwa ki lobby en tout cas ba ndeko nyoso ba luka mpona ba émission bolimbisa ngai lekechu na l'équipe enzapo Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous